MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour na boba na numéro na ezala na réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe longo e bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà, donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi kokundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala. Sonza mamozo misa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to ebisonyo so comment est-ce que nzamba utiliser Papa Deningonde na nzela na ba adoration ba nzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge morote parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Bote bandeko babolingo, certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bon week-end à vous. Et la mi-fa tout ça samedi et surtout mi week-end en tout cas na sepela makasi moi pression diminuer talara du lundi à vendredi. Via bapoto kende kayuzo nga kipenda ku eza facilité bana balibone na nga pe il faut na kipe bino nous vous asso jour moka bomoni ngate coach mokenda wapi, donc il faut na se départager za facilité il faut na ya na sa songi pona bikisa ba ama o biso songi ya bien et ko kangola batu bande on a zéro buka na uti gym faut na yela muke mais na bino boke la bino moi d'éléments moko na ke pema comme ça tana la muka bon na tala so esinga na boka sumu susuto tozela lobi mukolo ba santu yenga to beta masolo ba santu bande ko lobinde makambu lelo pe makambu na pese musique moi avant go nzambe nkolo sunga telefone na baka pezapi bandeko babolingo kande babengaka biso moko ya ba mbwisi abengi ngai famille mbwisi boyi famille mbwisi banani bazana lemba boyebi moi je connais pas Kinshasa d'autant na au pese bino ba détail ba précision. Faut vous comprendre que non, il y a des gens qui nous considèrent. Moi personnellement, et musalo na sala ba mona rambuma na yango yango ba benganga coach, ce soit dossier oyo. Na ngolo nzamba sala yo apesa yo mayele, pesa yo sagesse, apesa sala ngolo. Ba olendisa batu. Na maloba ndenge Isaïe azoloba ke l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache soutenir par la parole celui qui a bâti. Tout ça ba ngolo wana yango moni to kolemba te to kotika te so ile kambo ezali to ya to loba pona osunga batu ba kotenga mabazonga na nzela e ba misusu oyo lobi peut-être ba nya baza na tendance to na likanisa ko bunga nzela tant bazomona pe bazo tirer instruction moko ba mbwisi ya bengi ngai grande dame to na passe na motema zo dossier
Mais sauf que apesinga ba détail nanu te to pe penza te bino bobi mama onenge ezalaka moi keba bazobanga pe kote mosusu mais bino bobi ngai déjà so likambo ekomelinga en tout cas surtout so namoni ke ezali likambo kolobela na zelisaka te na ya koflashe et on a eu koflashe je crois suite na kozwa na koyela bino lobi mokolo eyenga to ya ko décortiquer mais soki na précédé eza parce que dans la benda matoi na pesa conseil frère Moïse Matuta zwa kiti vanda papa oza convoqué et le barande ko na ngai femme sincère frère Moïse Bandeko, pour votre information avant na banakoloba, c'est un frère personnellement que j'admire, que je respecte, que j'aime. Sa musique surtout. Moïse Matuta, aza parmi ba musiciens ou nga personnellement chrétien nga na yokaka. Et surtout que ngolu nzamba salanga banzembo na beta bozela tombo na yoka banzembo na kalate par la grâce de Dieu ane okosilate na beta mingi ba rumba. Nga na yebaka na nga kututi. Ngamba nzambe. Dans le studio, ingénieur azokamwa. Mais en fait, on est avec parenthèse. Donc, bande mo mingi na yemba c'est comme ça. Na linga ka bande mo frère Moïse dona na ko consommer ango ko banda tongo ti butu. Na yo kaka na linga bande mo ne tellement ana message mo fort, aza maloba mo eza puissante, azalara na maloba mo ko lendisa. Do bande mo eza kitoko ba mélodie eza kitoko, ngongo eza bien, nyonso bien. Ma grande sœur onga na landi. Alinga kabanzemo Moïse Matuta ndeli kambo aipsanga eleki na ngai ba moment difficile nga na traverser na vie pe na traverser des fois banzemo consolanga ezaka ya Moïse Matuta. Pourquoi j'ai mentionné ça? Bino bona bangolu, pourquoi vous voulez fouler la grâce de Dieu au pied? Pourquoi bino boko sakana na nzambe makasi boye? Batu mingo baza na grâce, pourquoi ka ba onde balinga ko bafouer grâce? Bozo sa mabe. Nga nayoka basango bamasolo a frère Moïse Matuta moi kala lelote mais quand na bisa bino songa na yolo c'est que ya kolobe ezali OK nazala na ba raison o nga na ya kolobela to pe ko memela ba dossier net masolo a frère Moïse Matuta nayoka ngo masolo ngo nini na ko yebisa bino mais na mon intérêt ya obeta ngote après tout c'est un bien-aimé a osela nzambe na loyembo quand net yebisa bino ba misusu oyo tozwa comme banda kisa ba modèle et autres tozwa na habitude de retang komba papa Denis Ngonde et autres baza ba parfaité ba parfaité na ba témoignage je me suis à papa Denis Ngonde il y a pasteur mon sel nzambe mon ba travailler na ça fait partie à témoignage na il y a parcours il y a vie na bon na bi ke yemo rapportant akobeta ngota beta ngote parce que mona mtu anane na zola makamu surtout que on est africain il y a des choses où ils ont raison ni pona koloba mais sinon ça témoignage édifiant mais neti mo koloba ngote ngana koloba ngote pour par rapport à ba congolais neto zalela et au salama big scandale do na mentionnant ngo peka pona koloba ke mutu za parfois zate tous en ba faiblesse tous en ba erreur un homme de Dieu on a se reconnaître que mo sala nzambe faiblesse na ye na obeta ngote pour nabiki il a la grâce de Dieu mais ba oto ya koloba eza bato ba bungi nzela il faut bazonga na nzela voilà oba ko pesa nzambe mutu pasi bande oba bolingo na bande koloba na yoka ba dossier ba masolo frère Moïse Matuta mais sona beta onte parce que na za na intérêt te OK mon ba exemple boyebi tant mambo ya tant peine la boire à bombe et yinda ke zikaka nde ya kolanda dossier ya Eliane na peut so bosser rappeler normalement ezalaki penda chaîne ezalaki chaîne mais ba misuba ino sauter premier net frère Moïse Matuta dossier na ekoya na chaîne moko boy ba flashaka ngo pan tanga yo keke porter plainte nde salaki ba pekisa ki mokolo chaîne wana amekate azwa coup de convocation nouvelle tendance na pesi mbote moi personnellement n'avais pas d'intérêt à obéter en côté. Pourquoi? Parce que je savais que bon après tout le frère il est marié, le fait que sa femme là est baza erré ba bilo monsieur za ba faiblesse za ba erreur za ba marché za ba nini mais le maman na yoki na sepel na côté frère Moïse Matuta na jemima bakabwana Moïse akoma na mwasi mususu na limité frère Moïse moi so bonyo kwa minaye
Moi so bomoni pasi na ye longo. Lelo komi Moïse Matuta. Lelo komi na succès, lelo komi na bambongo. Okomo kene mikinza mputu kene kozonga. A supporter na ba moment ba faiblesse. Nzambe apesa ki na mabota te. Yo zo sa ba ozo beta ba concert na mona mkomso na concert mo beta so côté ni nyangwana o matisi zo kumisa. O tonto chakwa salara nini na mama na biso o Dorcas. Basalaka babenga ngonini. Babenga ngonini binope. Et modération. Okay, kind of mais modération te babenga ngonini. Au présentant biso ozo kumisa. Maman mabote belé. Et ça déjà message d'encouragement. Il y a un message moi fortifié. Bien que na nzamba pese ba na te maman. Siko maman mabote belé yo kumisa la biso tiki. Ozo mo sonso na limité. Na photo ne awa. Na ko matisa miniature. Siko yo boye bisanga nana. A supporter na ba faiblesse. Bozaki na yo bala illégalement. Nzamba opese na mabota te. Yo so te na baloyembo. Mais oke bota libanda. Tango dossier no yaka na chaîne o wana ona to tanga kombo siko. Tozala na information que na bana 5 à l'époque. Lelo oyo ba komi combien? Ba maman mais tu étais marié frère. Libanda mindu ke zo beta. Bana ba robotama. Menandaku mama bana ya mabote belé oko lempa eta moisi elle avait supporté tout ça. Lelo tu as oublié tout ça. Wali metende mutakomi moisi. Bosa mabe makasi. Bosa mabeta la nzamba boto la kana utolo bango ya pas longtemps. Nzamba boto la grâce. Mutakosa te. Moni ba nzembo ki toyo karana elende sarabiso. Frère, ressaisissez-vous. Voir otikala. Banzembo kozala, mais loko esala Moïse Matuta na kati et longwa eza soute. Lorsque Dieu va décider longola, otikala okoma pepele. O impacté soute. Frère, ressaisissez-vous. Lobi na kozonga. Nazo zelaka ba suite. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour na boba na numéro na ezala na réseaux sociaux donc Boya Ibele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya Ibele, tuku misanza melongo. Et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atinda mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe omiko kundola ba adorateur ya kala, ba sel nzambe ya kala. O bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala sonza mamozo ngisa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to ebisonyo so comment est-ce que nzamba utiliser Papa Deningonde nanzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya Ibele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko. Et soko pusani Bible lobi otikala lolenge morote parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. mokili oyo na monite
natangi na histoire ya monde na monité naluki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo Kanyangwa koka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitanase pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali Nzambe onkote ya okani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu Ozali Nzambe onkote ya okani na yo Ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu Ozali Nzambe na bomoi papa Ozali Nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali Nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi Nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo Ozali Nzambe Ozali Nzambe Mokote lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu Ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe papa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi Nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu Ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe papa Nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu Ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe papa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes personnes sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui
lamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpona nga na yo jésus de nazareth amen.